Voilà, très cher abonné de Fantastique Info Télévision, Mbote Nabino, Kimia Nanzambe, Ezamabota Nabino, Namaloba, c'est votre humble serviteur, Lucien Bokite, ambassadeur de la Terre, Oyo, tous allons toujours sur le terrain pour nous retenir ce sont des découvertes, enfin, qui a voyé Nini Yamalam Tokosala pour le développement de Mboka Nabiso, la République démocratique du Congo. Bongo, tous allons wapi awa, tous allons la commission na commune ya Maluku oyo toza na bandeko awa topesi mbote ndeko mbote tata. voilà biso balandi ya Fantastique Info oyo azolanda partout kombo nani s'il vous plaît Kombo na nga Koko Mutombo. ouais. Awa tozali wapi Tozali na Mbalaka. na Mbalaka Mbalaka meka mpe kotalisa bandeko bayebi Mbalaka te ezali entre bavillage nini Mbalaka ezali na commune ya Maluku. Ava okoma na Mikao centre ya okomisa Mbalaka simokomi na Mikao centre. Biso na Mbalaka tozalaka na pasi ya mai na courant. Toni kama makasi na mai surtout mai. Mbalaka eza après na combien de maisons ou eza na monene mpe ya boni parce que bato bayebaka kaka Minkao bayebaka Mbalaka te. Mbalaka siko kilométrage na onde na koyeba te. Bakolo na biso baza liboso nde bakoyeba kilométrage na ngo. Ok, oyo ozali ya banda mbula boni Anga sali de ya 3 ans na Mbalaka baactivité nini ezoleka awa na Mbalaka ama parce tomoni deya développement sike ezali ya bato bazotonga bandako tomoni mpe kuna église ya voilà meka mpe kokommente baactivité ya na Mbalaka ezoleka ndenge biso totekaka maliwa na biso ya liboso wana nde eloko totekaka biso awa banda tokota awa eloko totekaka yango wana na mama wana mpe kuna liboso atekaka baepisi na ye bamapa bamafuta bakutu na ye. Ok, voilà toza mpe mama mpona tomeka kotuna ye quelques questions parce que ngai nazomona bakomi na nsima na ngai institut de gestion des entreprises et affaires namoni yango kuna mama mbote na yo mbote papa na voilà biso balandi ya Fantastique Info azolanda mokili makombo na ona kombo na nga mama Esther. mama Esther santé kitoko te santé eza nango bien pasi kaka pasi mai pasi bana kosouffrir mai ya mbula tozomela kaka mai ya mbula bana kosokola bango mai ya mbula swa eza te papa na ngai. yo activité nini principale na osalaka awa na kati ya village ya Mbalaka awa tovandi awa tozosala mwa bilanga tozosala koteka mpe ezali tozoteka mwa fufu me pasi ya courant mai bandako yango bazovandi ozali kaka na route nationale numéro 1 alors pasi ezala so nde nazomona mpe bandeko bazotonga bandako de part et d'autre kuna nazomona eza nini kuna kuna orphelina orphelina yango kombo nango nini orphelina wana ya mama book bana baza kuna wow. Alors nde bandeko bazotala onde un peu de partout na nzela ya Fantastique Info message nini okolobela na baautorité par rapport ya village Mbalaka awa toza kaka na posa ya mai papa na courant soki babongiseli biso mai mboka ekobonga bazokima kotonga awa mpona mai eza te soki batuni mai moye batonga eza te mai bozosombaka na combien mai bidon 1000 francs bidon moko 1000 francs wow wana mpona otonga ndako osomba mai ya combien mpona osilisa construction nao mai okosomba ya combien papa par bidon 1000 francs yango omoni bazokima na bango moye ya kotonga eza te Mbalaka ezali juste avant villa Minkao avant Minkao nde Mbalaka avant omata Minkao centre nde okomona are Mbalaka are bakoko bakoko wana ezali église église ya Kimbanzi komi are nde komi wana are bakoko. ok merci beaucoup tozwa mpe ndeko totuna ye quelques questions oyo azali mpe awa na kati ya village ya Mbalaka tomeka mpe koyebya ndenge nini masolo ezali koleka awa parce que moi je vois de belles maisons oyo ezotongama awa alors ndeko mbote na yo mbote papa voilà yebisa bandeko na yo bacongolais na bacongolais balanda de partout kombo na yo nani kombo na nga Timote toyaki awa kosala misala tosomba 4 hectares nde totonga bandako me difficulté eza wana nanu mai nde barave eza omona mai eza te mpe towana courant te nde biloko oyo mibale ozwi 4 hectares mpona kosala bilanga te nani toteka mpe bamapangu tosombaki nde toteka me siko biso mpe tobandi de kotonga yango nde omona voilà bino nde botongi ndako ya kitoko félicitation me bino bosali miracle ndenge nini kotonga ndako kitoko boye
or balobi ya mai ezali eleki diamant na valeur awa. Aka mai na nsele donc ke na mutuka oke na babido toki bamemi na mutuka bayo kitso. Voilà, mais nga namoni position ya mbalaka ezali esika ya malamu oyo ezali kuta 20 meka, mais pourquoi na meka au moins développer za makasi mekoto etikali kaka lokwa na esobe. C'est vrai tomoni ba orphelinat ebandi kotongama kuna, mais pourquoi ni ezongi na singa boka raison ni okopesa na bandeko watala kaka mai bato bazoyawa do po atonga azomona kwa kende asomba mai na nsele ayo ozonga po babanda misala ezolia makasi nde omoni nani sous développement. Insécurité eza te te aba mobondo baza te aba mibondo baza te eloko moko mabe awa eza te po talaka bandako eza mwa distance tovanda na biso mpe kimia. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info Télévision, tolinga total sabino un peu découverte awa ya village Mbalaka oyo batebele boto na biso na nzela ya Fantastique Info Télévision bolekaka awa lokola ngai, mais lelo ezalaki un peu une découverte pour na biso ya kotalela bino un peu en détail parce que Fantastique Info Télévision azali wana mpona kotalisa ba découverte ya malamu mpona mboka na biso. Alors ndeko liloba nini okoloba na ba autorité bandeko bazali na secteur concerné mpona kopesa développement awa okoloba na bango nini? Awa vraiment so ata basali biso ata 2 forage ube 3 oye tokenda nsele tobanda osomba kaka na baforage wana tosuka kaka awa na lumière batela biso ka courant so courant ekomi to awa da na maluku nakomi na maluku parce que nga na sepeli namoni na ngambu na yo kaka bakomi institut de gestion des entreprises et affaires. Donc c'est-à-dire projet ya kotia institut supérieur ezali wana eza wana kuna mpe deya babandi deya kotonga so boke wana mpe bokuta bato baotonga deja baekole eza wana mais ka difficulté ka mai na courant, kaka difficulté ya mai na courant. Merci beaucoup. Voilà. Très cher abonné de Fantastique Info, to sengi na bino bo partager vidéo ministère de développement rural ya mboka na biso ezui pourcentage ya moi kitoko na kati ya budget ya mboka na biso. Alors c'est très important ya kokoma na ba milliers réquilier ba milliers o ezali rural pour na ko installer développement ezala malamu. Donc tala toza na route nationale numéro 1 mais kasi passe ya mai développement ezali te. Voilà, c'était votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokite oyo nayaki kosalela bino développement découverte ya mokolo ya lelo. Nzambe apambola mabota na bino tokutani mbala ya nsima. Bye.